Oui, c'est ça, ma casse pour Aïda. Ça, c'est la couleur d'origine. Papa est naïe. N'a pas fait la fesse. N'a cyber. Ça, c'est la couleur d'origine. C'est Aïda Raka. Aïda. Pour le moment, ils ont. Ça, c'est la couleur d'origine. Tant Aïda bimen on te demande ta bouibou si on a mis tu es Aïda. Ça, c'est la couleur d'origine. Différence yana. Bossa la on était. Moi on pour non. Ça, c'est la couleur d'origine. Et si ka boti nanga basi bakanga. Ça, c'est la couleur d'origine. Bouibou a leader na minute tu ata Aïda yene mais na minute tu ga bouibou a bête fort. Ça, c'est la couleur d'origine. Aïda est patenga makasi. Ça, c'est la couleur d'origine. Mais Aïda na Natal Tali penate. Ça, c'est la couleur d'origine. Ostelinga boye pona nini. Akabelanga bajoka. Ça, c'est la couleur d'origine. Si on a raisonné théâtre au tendeti Yameta mon coco. Oui, ana boyangai. Oui, ana boyangai. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bon tout ce que vous êtes en train de faire, selon l'heure à laquelle vous allez nous joindre, ça c'est Couleur d'origine télévision, vous savez Couleur d'origine et puis ça ramène une image à bien, information à bien, nabi que vous avez déjà que là pour bomoni et longia aime les serviteurs nabino, le monde est en joie, yo chante moi nakini Satan des nuances, ange noir, cheval noir, chic man, pop of love. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG feeling. Voici yo, magnifico, fantastico, esthético, na cadre idéologie, n'engeka kizalelaka. Ba abonné na biso couleur d'origine, na pesi bino mote ya makasi, na pesi mote na batutu o ba soutenir biso, na pesi mote na équipe technique na biso avec notre cordon Augustin Kaninda motema ya mama Marie Moulanga papa na Augusto et puis baby G live Jidor Enoch Kongolo na pesi mote na Jonathan Luamba Enoch Memba Gaël Tutonda Joe Tutonda sans oublier Dekonanga Andika Lukuta na bosanité bandeko nyonso o bosutenaka yeyo chante na pesi pe mbote na papa na ngai spirituellement pasteur Jerry Mayuku mon sponsor officiel et puis na niveau ya poto na bosanité Karine Lukombo Karine Caresse donc musali sala na cadre idéologie lelo na elibino information nini kaka ndenge bomona na couleur d'origine idéologie ya kosakanati ndenge makambo nyonso ezotalama tozotia thermomètre couleur d'origine azo plaqué thermomètre lelo vraiment tokotuna entre Aïda na Bouibouyi yo sepelaka na nani yo sepelaka na nani entre Aïda na Bouibouyi yo sepelaka na nani elongo na kotambola na ndeko na ngai Moses Veka na ndenga idéologie na rotuna bandeko to solola ndeko mbote ndeko na ngai kombo nani nga Chris Kabange tata Chris Kabange ouais. Chris Kabange tala théâtre makasi sepelaka ba comédien mingi makasi lelo mutuna mo réseau tunama entre Aïda na Bouibouyi yo sepelaka na nani te ko sepela kutu ena ngwelo msusu mais il faut ibake Bouibouyi ya koko on comprend na makambo théâtre ezaka na bato babanda atakiti ani na makambo na ye on comprend Aïda makambo ye na makambo na ye pe Bouibouyi akutaka pe bakizengi mo bo liboso o ye palanda ezaka na ngoti mais est-ce entre bango mibale te Bouibouyi ya koko goboya Bouibouyi koko Bouibouyi te pour lelo to mona be bato misusu ba sama makambo misusu ba matana bango mais so tali lelo Bouibouyi azane koko akosa pe lo mobo lelo apikama lelo toyibi bato ebele bazinda na bangoti on comprend mais so tali ba Bouibouyi bato Bouibouyi bazana bango kaka au top malgré ya kokita mais azaka Bouibouyi yo yebi asala kama solo kaka na leli tata oza na référence moko moi souvenir moi ya Bouibouyi te nga sa biloko ebele oyo babiloko ebele oyo na mona ya Bouibouyi oyo Bouibouyi moko oyo kanga oyo déjà azo yebisa pomba yo pomba oza mutu mabe
ndeza boy naza ndeko na yo kutu ndeza boy ozwanga te ozokezwa bato ya libanda papa na bango sikoyo ayebisa bango ke yo mutu mabe o famille ya ndenge nini akomprendre parce que babiloko wana ya baafishe donc etikalaka nango ya plateau yo ebiki ayelowa makasi. Ndeko DJ otalaka théâtre? Bon si natala théâtre. Okoyi koyeba ndeko Buibui pe Aïda? Bon ne bon très bien. Ne bon très bien. Entre Aïda na Buibui yo sepelaka nani? Bon entre bon imbali na sepelaka nani? Nga sepelaka mara na Buibui hein. Na Buibui. Parce que moi soit disant Aïda na non. Nga pona bilo sala non. Na sepelaka non te. Asa ba commune ni ka donc pour ngai na mona nitka iza yaba miki. Donc différence yana bosa la ondete. Moi na donc alon pour non. Bon, omoni eza penza eza nango battle te, eza nango pe soki compétition mo to so ndenge nini. Eza ka juste micro na biso zo tambola pona ko tia un peu thermomètre. Pour sur terrain boy so totali to mona nde Aïda nde mto renini. Mais to bi pe Buibui ya sala mama makambo ebele. Mais est-ce que si jeune biso o ekwelaki biso lelo ezali ete to ni to yeba entre Buibui na Aïda yo sepelaka na nani? Ezala zo pela, ezala sa ndenge ndenge. Mère tire la mère. Moi na maman qui ezala sisi na ndenge. Baba de yo bité de baba ata de non yo mode na yana. Mode de habita ba local là. Mais ti le so au Kenya na Brésil. Mode na zali mais tangi ba nime bazana. Mais tangi mode tire Maradona. Asa Maradona. Buibui pe tangi asa Buibui. Aussi a Buibui. Donc en tout cas souvenir nini ya Buibui ozana ngona muto bikela sala théâtre moko eloko mo alobe sala bien. Bon souvenir moko ngoiba asa gag mo basangona na paka lowi soki na bosa nide yake moso aba so ma Facebook boso so face akeba fungwele Facebook ba na ne na longo fort elo ma Castro. Maman Nora otalaka théâtre? Natalaka. Oyebi Aïda na Buibui? Nayebi. Entre Aïda na Buibui yo sepelaka mingi na nani? Pour le moment bon. Tant Aïda bimeno tout bando ta Buibui siko na mincho eza Aïda. Mincho eza Aïda. Oza na souvenir nini Aïda oyo sepelisa openza? Na ba théâtre o azo sala ou comment? Donc na nyonso azo sala banda utaki pa sala pa président Caleb na banjonjing en tout cas aza fin. Ah c'est exception makasi na mambo ebele. Eza pena ke bo fan souvenir moko te loba on sepelisa yo makasi. Bon tellement eza ebele na minute et comme lokola bon parce que nga nazo zo kutu même pas temps ya ko raisonner parce que eza ebele. Mbote papa. Mbote. Otalaka théâtre? Oui, na théâtre mais c'est na Biso TV. Et bongo ndeko Aïda na Buibui. Selo yo sepelaka mingi na nani? Aïda epatenga makasi. Buibui pa sala makasi. Oui, Buibui asala combo. Asala pena combo Buibui. Atika marque déposé na ye. Soko Aïda siko Yesu ko bakisa prise. Kabandaki na image ya Buibui. Siko bimisi siko image na se siko ndelelo oyo mokimelo za kolobela ye. Merci papa. Et bongo ndeko yo te Aïda kaka. Aïda. Pour le moment eza yende. Aïda. Kombo na Nzola. Ndeko Nzolo talaka théâtre? Natala théâtre. Tolingi toyeba entre ndeko Buibui na ndeko Aïda osepelaka mingi na nani? Bon mingi na yebi Buibui na mona ba action na ye bazali ko jouer trop na pululu banini esepelisanga pe makasi. Mais Aïda na natali penate. Mingi yo sepelaka na Buibui potala yemi. Natala ye pena trop. Souvenir nini otikala nango pena ya Buibui? Oya Buibui souvenir natikala nango mukolo oyo théâtre mo épisode mo boy batournaka na pululu o basalaka pululu opération ayelaka eso ikwanga aliaka kufaka na mbeto eloko wana esepelisa ngai batourna pena très bien. Merci vraiment. Merci ndeko. Il est comment? C'est bon, na cadre idéologie to continuer toujours au thermomètre. Aïda na Buibui yo osepelaka na nani? Question wana lelo vraiment ngai na pesa thermomètre il faut na compter la tête. Ndeko Mbote maman kombo nani? Ange. Ndeko Ange. Ah toi na commune Kasavuvu. Ndeko oyebi otalaka théâtre? Atala théâtre très bien. Oyebi ndeko Aïda na Buibui? Ebi bango.
ndenge basalaka mosala yo osepelaka mingi na nani? Nga mpona ngai nasepela na buibui mpo buibui a leader na minicho ata aida ye na me na minicho ka buibui abete fort. Aida pe azosala fa. Azosala na me yaya kaka buibui. Lingi ye mpona atravaillaka bien to po abima kala? Te po atravaillaka bien totali mpena bapiese na kala na siko aida aka mwa moke. Souvenir nini oza yango mpenza oyo esepeli so ya travail ya buibui? Ah, souvenir ya moko souvenir ya buibui nake théâtre wana naza souvenir moko oyo nakei bafongola ngai fesse eloko wana donc mystique. Mystique ekanga masolo. Namoni mama biso mosusu pembe mama Mbote. Mbote. Mama kombo nani? Kombo nanga Sandra. Mama Sandra, otaka théâtre? Otala théâtre. Ndeko buibui na ndeko Aida, yo sepela mingi na nani? Nasepela na Aida. Travaillaka bien. Travailla bien, surtout mikolo akangi masolo. Ebongo souvenir nini ya Aida penduza nango? Souvenir Aida ezali oyo ya bajoka oyo fi wana bagia na sida. Yesigo ostelinga boye pona nini akabelanga bajoka. Abaranga place wana ate avana afin. Papa Mbote? Mbote. Kombo nani? Jérémy. Jérémy, otaka théâtre? Otala théâtre. Ndeko Aida na ndeko buibui oyo sepela mingi na nani? Mingi nasepela na buibui. Mpona nini? Mais buibui aka si a likolo. Yo sepelaka na ye mpo bandakala? Bandakala yaka par rapport na travail Aida koleka? Na minute oyo nde moto ya likolo eza Aida me nga nasepelaka na buibui. Souvenir nini ya buibui oza nango? Souvenir ya buibui papa enaye nake bafongola nga fesse na cyber. Merci. Maman Mbote. Mbote papa. Kombo nani? Divine. Ndeko Divine otaka théâtre? Ingedi. Ebongo ndeko buibui na Aida oyebi bango? Nayebi bango. Yo sepelaka mingi na nani? Buibui. Sepela mingi na buibui? Oui. Ebongo Aida sixo aza nango yo sepelaka na buibui? Ah bon, asepelaka na buibui Souvenir nini na kitoko oza nango? Esika botinda nga basi bakanga. Voilà la théâtre et buibui. Buibui. Yango ndande. Merci maman. Derrière papa. Ouais, bande ko na kata idéologie tozo tambola kaka to kota tina mapangu to tuna po théâtre tala mara partout. To kota tina ba chambre to tuna ka mutuna oto yeli biso. Ndeko Mbote. Mbote papa. Ndeko kombo nani? Kombo nanga JDT. JDT raka. Ndeko otala théâtre? Oui, natalaka. Talaka théâtre yebi ndeko Aida? Oui, Aida na yebi pe ndeko buibui. Buibui pe na yebi. Na bango mibale yo sepelaka na nani? Bon na bango mibale. Bon bango nyoso babu na sepelaka na bango nde babilo na bango basalaka na sepela bango mais buibui. Bango mibale baza bakizengi. Te baba kizengi te baba kizengi nde. Na ndenga théâtre ba rôle na bango ba jouera eza kwa baza bakizengi te. Oui, bien sûr. Nani pena za vrai kizengi pena yo mona pena ba on ba vrai kizengi pena. Ouais, kizengi pena yebi ya buibui. Buibui Aida na succès mikolo Bien sûr, pour na ye bimi bon, succès na ye pour na ye tala kaka ni ko mosa biloko ni yango moni mais buibui a ser na ye muta sala biloko wana biso muta sala pinza. Olinga nde buibui mingi. Bon, buibui tala kaka ya bango nyoso ba bat. Souvenir ni na buibui oza nango ya image o etikala na OK eloko boya sala obi. Nyoso kaka pona na ba CD ni pina ndako. Na ba CD ni na tala. Parti moko boye to se référer na théâtre boye nda sala kango. Na mona ba sala na vie de loin na ba papa nani oyo ekiminga na bwesa. Ça va, merci ndeko. Toko zwa pe bandeko mususu na moni papa na biso moko azali awa to tuna motuna papa Mbote. Mbote. Kombo nani? Jojo. Ndeko Jojo talaka théâtre? Oui, nazanda théâtre. Oyebi ndeko buibui na Aida? Oui, nayebi buibui na Aida, nayebi bango artiste mboko vraiment. Na bango mibale o sepela mingi na nani? Bon, bango bale na ba jouer rôle moko vraiment mais na sepela na mutu on na sepela mingi buibui.
mingi osepela na buibu mpona nini? Bon, aza mutu oyo na rôle oyo abandango kala amarkanga vraiment. Yo osepela ne mpona kikala na ye to ajouera nde bien? Kikala te, ki expérience yango wana na kikala ajouera vraiment bien. C'est ça que souvenir nini oyo koyebaka ya théâtre wana eloko boye abetaka? C'est belé, surtout na sepela oyo na ye mode ake sokola. Buibu elingo mona boa mutu nanga soki boa nanga ya monganza. Ye pas bien, ngape nani nanga na lengisaka. C'est pour cela que na lelaki trop. Merci Ndeko. Ok, la sepele. Ouais, na cadre idéologique tokokota tokende Ndeko Mbote. Mbote. Kombo nani? Theresia. Theresia, vraie chérie. Ndeko otalaka théâtre? Natala. Oyebi Ndeko Aïda? Nayebi. Na buibu otalaka bango? Natala. Entre buibui na Aïda, yo sepela mingi na nani? Sepela na Aïda. Sepela mingi na Aïda? Po nani? Po mama sala esepelisa. Baba kizengi, yo sepela na kizengi moko. Souvenir nini ya Aïda oyo etikala oyo pena kete eloko wana asalaki yango bien? Nyonso asalanga monaka bien. Ndeko Mbote? Ouais, Mbote Ndeko. Eza couleur d'origine télévision, Ndeko kombo nani? Ouais, comme nanga Johnny Caps. Johnny Caps na kati ya Kasavubu. Ndeko talaka théâtre? Ouais, natala yango tellement makasi. Oyebi Ndeko Aïda na buibui? Ouais, nayebi buibui, nayebi Aïda. Na bango mibale osepelaka mingi na nani? Na bango mibale, na sepelaka bango mibale, mais buibui vraiment marquant tellement makasi. Ouais. Parce que c'est ma sœur, hein, c'est ma sœur, ya Mireille, c'est ma sœur. Donc na ndenge yo yebi penza nde buibui na. Ouais, na yebi penza makasi donc on s'en a dit. Souvenir na makasi oyo yo za nango pona Ndeko buibui. Ah, buibui surtout na yeba suna théâtre ya a Kominzambe. A marquant vraiment dans ambassade il marquant vraiment makasi. Alobara nini? Et surtout non c'est souvenir encore tant on vit de loin à Yaka bazoire comme travailleur na palais et bon ça la rabagé en matin Simon congolais wana donc malheureusement ando bimisa wana donc il ando bomanga tellement makasi et surtout on va gagner na toilette. La question, non, il y a pas d'autre non, il marque vraiment, donc on a tellement makasi. Et puis, oui, l'autre là qui, Aïda, elle travaille bien, mais elle m'a bêté par rapport à Bibi. Bibi a trop d'expérience par rapport à elle. Voilà, selon moi. Ok. Ça va, merci Ndeko. Ok, merci beaucoup. Ndeko Mbote? Bonjour. Kombo nani? Soleil. Soleil, oyebi buibui na Aïda? Nayebi buibui na Aïda. Otalaka théâtre mingi na moni? Buibui na Aïda, yo sepela mingi na nani? Na buibui. Po nani? Buibui asekisa makasi koleka Aïda. C'est vrai. Elo nini na buibui yo kanga pe asalaka ngo bien? Oyo dasi no beta wanisa simana. Ndeko Mbote? Mbote. Kombo nani? Christanvi. Christanvi otalaka théâtre? Aïda na buibui. Yo yebi wango? Nayebi bon. Bazaka babeta bali wapi? Babeta bali te, basala théâtre. Ah oui, basala théâtre. Na bango mibali yo sepela mingi na nani? Na sepela na Aïda. Sepela mingi na Aïda? Po nani? Po tona kitoko. Ya ona sepela na. Elo nini ya Aïda oyo kanga ki asalaka ngo bien? Oh. Asalaka théâtre mobe ya Kizengi, bazaka na Kyodo. Alobani. Nabusa nde. Nabusa ni sepela mingi na Aïda. Na sepela na Aïda. Bébé Mbote. Mbote. Comment on nani? Alegria. Alegria. Alegria otala théâtre. Oyebi buibui. Oyebi pe Aïda. Na bango mibali yo sepela na nani? Buibui. Osepela na buibui? Osepela na nani na Aïda na buibui yo sepela na nani? Buibui. Sepela mingi na buibui. Po nani? Pasa théâtre bien. Ça va bien. Théâtre nini otala ki ya buibui sepelisa ki? Ando sa théâtre Kizengi. Ouais, non ça ya Kizengi. Ndeko Mbote? Mbote. Kombo nani? Kombo Jonathan. Jonathan na kati ya Kave. Oui. Ndeko Jonathan otalaka théâtre? Oui, nalanda théâtre. Oyebi Ndeko Aïda? Aïda nayebi très bien. Oyebi pe Ndeko buibui? Buibui libanga. So na bango mibale yo sepelaka mingi na nani? Bango mibale nga naza sportif, bango mibale
na otala nanu carrière ya mutu buibui akanga tina la bilibanga po buibui akanga tokotambola na mukili oyo mbimba toyoka kombo ya buibui balobela buibui mingi ke Aïda aza na koloba ndeni aza limité aza local buibui aza international. Mais buibui pour le moment nani Aïda aza na succès pour le moment. Oui, succès bon kala tonola madeso c'est mec zelanga maman qui wende aye 14 atay na madeso to banga ngote po 30 minutes etokele mbi nango bon ya batame buibui libanga Aïda aza top ba félicitations aza top mais buibui libanga lo nini itikela au souvenir ya buibui qui au raison nango aloba il kamoko boy kanga fa buibui suna raisonner théâtre mo boy otende ti ya meta mona koko buibui na boya ngai buibui na boya ngai. Merci Ndeko, merci beaucoup. Ndeko Mbote ndio kombo nani? Eric. Ndeko Eric otalaka théâtre? Natala théâtre. Oyebi Ndeko buibui? Oyebi pe Aïda na yebi na bango mibali yo sepelaka mingi na nani? Aïda sepela mingi na Aïda po nani? Po azala kitoko po ara kitoko na ndenge azala kizengi moko yo mola ngo kitoko nalinga ye makasi. Eloko nini Aïda etikala na mémoire ntango raisonnaka yango esepelisaka? Théâtre oyo asalaka na esepelisaka makasi nyonso. Mama Mbote papa tokuti ozoteka mapa kombo nani? Kombo na Mama Tete. Mama Tete otalaka théâtre? Oui, natalaka. Oyebi Aïda na buibui? Nayebi bango. Na bango mibale yo sepelaka mingi na nani? Na bango mibale nasepela na buibui. Nasepela pe na Aïda parce que asekisanga mingi makambo asalaka. Donc yo osepelaka na Aïda osepela pe na buibui? Oui, nasepela bango nyonso mibale. Souvenir nini ozalaka nango makasi ya buibui na mutu? Non, buibui asala biloko ya bien. Théâtre nini oyo talaki théâtre wana so na raisonner ngo esepelisaka? Eza na théâtre moko asalaka ya kindoki boye. Théâtre wana sepela na mingi. Bongo Aïda ka ba publicité na ndenge azosala théâtre na yo azosala pa Caleb ya pièce ewuti oleka ya mwana mwasi azalaki sirène wana. Oui, nasepela na makasi azosala biloko ya propre. Ndeko Mbote papa. Tokuti yo awa na place ya musala limbisa biso pona dérangement kombo nani? Kombo na Sadam. Ndeko Sadam wewa boni musala ezokende bien. Musala tambola kitoko pena. Otalaka théâtre? Natala théâtre. Oyebi Ndeko Aïda na buibui? Nayeba ngo nyonso mibale. Pona yo sepelaka mingi na nani? Bon pona nga pena nasepelaka mingi donc buibui nde nasepela ne makasi mais pona succès nde tomona kaka Aïda nde aza succès. Aïda nde aza na succès mingi mikolo. Na succès mingi mikolo. Ouais. Souvenir nini yango etikalo ya buibui? Do babilo wasalaka wana lo mwa zengi yango nde esalaka nga bien. Ouais. Bon babilo eza nango eza zango ebele mais moko bosana. Ouais. Merci vraiment. OK. Ndeko Mbote papa. Oyo eza couleur d'origine télévision yo kombo nani? Kombo na nga Fiston Chamala. Fiston Chamala otalaka théâtre? Natala théâtre. Alors ndenge otalaka théâtre oyebi Ndeko Aïda na buibui? Nayeba ngo. Yo sepelaka mingi na nani entre Aïda na buibui? Na buibui fort. La buibui fort. Théâtre nini asala esepelisa yo? Théâtre na bango mo basalaka na ba tipo otokufa nani? Pululu. Wata babandaka sika. Théâtre mo na ba vie dani o japonais nani? Jésus de Londres. Ba série wana kala wana. Ndi ba série na sepela ne makasi. Na bosa nde titre ya série yango papa mikolo. Ndeko Mbote papa. Tokuti yo artiste vraiment en plein travail na mona ba œuvre belé mais aux aura pas temps ya divers ya otala théâtre. On a talent. D'abord kombo nani? Kombo Willy artiste Willy. Maître Willy oyebi buibui? Nayebi très bien. Pe Aïda? Très bien. Na buibui na Aïda yo sepela mingi nana? Bon, na sepela bon balé mais na sepela bon balé mais on a ça na pia collé benzande za buibui. Na ba œuvre na ye to bo coopérera na ye. Non ça c'est bien œuvre na bango mais on a lingane mingi za buibui. Mingi lingana mais buibui a fait.
œuvre nini ekota yo etikala comme archive souvenir ntango raisonna leso na okanzaka na oseka mwa moko kaya moke babuzo baneso okanzaka oseka ebele. Merci ndeko. Merci la sepeli. Maman Mbote. Mbote ma papa. Eza couleur d'origine yo kombo nani? Nga mameve. Mameve. Na kuti ozoteka ba bilono kitoko fort. Otalaka théâtre. Natala théâtre na linga yango. Oyebi ndeko Aïda na Buibui. Nayebi bango bien. Bango mibale nani aleki to pe po sepelaka mingi na nani? Na bango mibale mutaleki azate bango nyonso bajouaka kitoko. Buibui abanda kala Aïda bandika lelo. Aïda bandi lelo mais bango nyonso baojouer kitoko. Buibui na aningisa mokili aningisa Kishasa banda kala. Banda musala na Aïda pa ye aningisi su Kishasa. Bango mibale baojouer bien. Donc neza wepo na yo bango mibale baosala. Bazo travailler bien. Souvenir nini ya théâtre nini ya Buibui yo tikala na ona muto. Souvenir ya théâtre na tika na ngo ya Buibui ezali théâtre basalaka na nani maître pai. Yaka mama yaka yako somba na oteka yaka. Buche bungana teka na Yesu. Mama yaka okota na ote. Tianga somba bitabi. O basalaka maître pai na bosa nani. Nani. Wacha mandefu nani kombo kiminga. Je, wacha mandefu ngadiadia. Oyo azaka ngadia azaka mwana musana na bango bakoma soko bima na ngadiadia boye. Bongo souvenir na kitoko tsana na ya Aïda. Aïda bon Aïda azo jouer makambo ebele na kangi penza o penza et tinga na tika na souvenir. Merci maman. Na sepeli ngape merci. Ndeko Mbote? Mbote Jean. Kombo nani? Comment on a Célestin? Ndeko Célestin, otala théâtre? Oui, natala théâtre, mais nyo sauté. Et là, le théâtre m'a sélectionné. Banzonding, disons. Bien sûr, Banzonding. Oyebi ndeko Aïda na ndeko Buibui? Oui, na yebi bango. Na bango mibali yo sepelaka mingi na nani? Bon, en fait, na sepelaka mingi na dio na bango mibali bien sûr, mais Aïda comme il mata pression moko sakanate. Donc Aïda wana so na moni même so na YouTube, so na Monica Aïda pour ça na leke zate. Pour façon comme dans humour na ye et en plus on a vu que Natala ba théâtre no sauté, Banzonding pe no sauté. Mais Aïda na leka ngote. Souvenir nini elo ni asala ki e kangi yo pena so raisonner ngo sepe ça. Aïda abi falu ka mibali. Aluka mibali asala bango nini? Abi Aïda yango pono lingaka ko bima. Na bima te po ni fona ke luka mibali. Bima na ndaku ozo bi na ndaku na sauté. Merci ndeko na ngai. Vraiment place à ça. Na pese ba Mbote belé et ba imura osala des fois bato bazo la stressé azo déstressé bato na eloko osala na et ndamba apambola ya baxele belé pour talo kola pour ba biso mususu to kozala ba problème au moni na kino ba problème c'est belé mais le fait déjà otala ba Aïda boezo déstressé donc ba contribuer belé na vie ya bato donc Aïda ou met la place oza na lila fort talaka yo donc nangana imito muke mais na ko makate. Ouais, tozo continuer tokolanda vraiment partout toye ndeko papa artiste. Boni santé. Ça va très bien. Comment nani nani? Bovary Décor. Bovary Décor. Biso ezali couleur d'origine télévision, tozo tambola na cadre de température. Otalaka théâtre. Très bien Nalanda. Alors na théâtre tant otalaka, oyebi ndeko Aïda. Na yebi oui. Oyebi pe ndeko Buibui. Très bien. Na bango mibale yo sepelaka mingi na nani? Bon, une chose est vraie, bango mibale ba tournera bien na sepela na bango mibale. Vita imana bango mibale otala match bango mibale o sepela bango. Bon, artistiquement parlant parce que nga na artiste d'abord et bolimbisa pona pesa bino penza couleur nanga par rapport ya artiste nga na lingaka na domaine wana penda moi moke pasi. Na ekoki pe kozala mais etikali kati na ngai. Mais souvenir nini otika na kasi ya ndeko Buibui? Ah, Buibui, d'abord, Buibui n'a découvert hier pour la première fois na Moscovitch. Salaka nini? Ay patanga na degré moko impossible.
Maman na bona ngai. Ah non, trop. Trop. Et bongo ndeko Aïda. Bon, Aïda n'a découvert il y a pas longtemps. Naebaki kutu te pour nazo tuna batu na mona ndinga zo jouer ngalobi mais azo étoile montante. Azo mata tellement mais elle vient d'où? Elle est sortie dans les Neyaka Boye. Babi singate ya utaki soki je ne sais pas ce pas Caleb soki wapi nazo tanga ba combat batute mais en tout cas ça va. Nazo lingé makasi. Théâtre nini o tali ya Aïda isepelisi. Aïda azamo sa démarche. Nazamo sa démarche. Aïda Nathalie Biloko ne belé. Oh, nazamo sa démarche. Pour ne citer que là. Mais naïbe belé. Merci maître. Merci. Ndeko Mbote. Mbote. Comment nani? Muriel. Ndeko Milienne. Otala théâtre. Tala makasi. Tala makasi. Oyebi ndeko Aïda na ndeko Buibui. Nayebi bango. Ndenge musale salamaka vraiment yo sepelaka mingi na nani? Bon ba batu mais pour nga selon nga on sepela na jouera bien Aïda. Ta jouera bien makasi Aïda. Souvenir nini ya Aïda ozala ngo pena so raisonner théâtre wana yo tala ki wana et sepelisa. Ah titre on est la bosse mais o ba joueur na ba papa soki nani ba. Te place moi na théâtre moi nga lo baka alors bah coup n'enga yemba nzima fali wana n'enga yemba nzima fali nzima fali na bossa ni komo mais attends ba souvenir belé ka ekotanga te Mbote papa o eza couleur d'origine télévision chaîne na biso ya YouTube to kutio na place amsala na Ibrahim établissement Ibrahim kombo nani kombo na Momo Papis je suis le patron de l'établissement Ibrahim. Donc Yomo Konde mais c'est Ibrahim. Mais c'est Ibrahim, tu as la théâtre hein? Ouais, souvent. Oyebi ndeko Buibui? Oui. Oyebi pe ndeko Aïda? Makasi. On a bandé quoi na mibale yo sepelaka mingi na nani? Bon, on a sepelaka bango nyonso mais Aïda en tout cas c'est mon coup de cœur quoi. C'est vrai wana. Ouais, c'est vrai. C'est pelisa ndenga sala théâtre na. Makasi. Souvenir nini ya makasi oyo za nango ya Aïda? Bon, sincèrement la landelaka ye makasi mais souvenir là où elle m'a épaté de joie, c'est le jour qu'elle a été reçue par Oyo, Abedachou. Chouchou. Voilà. C'est pas ça que Makasi. Merci vraiment. Je vous en prie. Ndeko Mbote. Mbote. Tokutio awa na esika mama zoteka kombo nani? Rosie. Ndeko Rosie oza couleur d'origine télévision, tozo sala température, tolingi toyeba. Oui, otala théâtre hein? Oui, souvent on atala ba théâtre. Oyebi Aïda na Buibui. Oui, nayebi bon natala bango trop. Na bango mibale yo sepela mingi na nani? Na sepela trop na Buibui. Sepela mingi na Buibui. Ouais. Souvenir nini ya Buibui eza na yo penza na théâtre ni mo boya sala? Souvenir ya Buibui eza nanga oyo akendaki kokengela modero na toilette. Ouais. Mes chers internautes, toujours continuer toujours na ndenge tolobaki température Buibui na Aïda na biso somo ki chasse eza ya oyinda. Malgré bandeko misusu ba olinga TVT po bino so omoni mutu na TV kana ndenge mwa mabe na bandeko moko boye en tout cas bino botana na binonga mais ye ao bakisa voix na ye esika ya mutu oyo alingi abombi na kombo na ye ndeko kombo nani kozwanga te kombo na Brunette ndeko Brunette otalaka mingi théâtre natalaka oyebi ndeko Buibui na ndeko Aïda nayebi bango yo sepelaka mingi na nani na bango mibale nga Aïda na Buibui na préféraka Aïda. Préféraka mingi Aïda. Souvenir nini ya théâtre nini yo tala ya Aïda oyo za na mémoire. Vidéo mo na talaka ya théâtre Caleb oyo Aïda a répondaka bon na ebité o azaki ya sala maman na aimé atunaka esoki alakisi Aïda o papa na ona zui ya sika Aïda ebisi papa ya siko sombi na chasser vidéo ya liboso na tala ya Aïda ngwana vidéo na sepela na ngwana. Ouais, merci vraiment, merci. Ça va. Mes chers internautes, na ebisio tozana ba appel anonyme. Donc voix o eza anonyme po ba sepela kana batu wana me balingi bilongi na bango eleka na TVT. Net na kuta na mama na nga moko tozana ye. Azolo baka na place neka bo molanga ye pa zolo ba. Mama Mbote. Mbote papa. Kombo nani? Et comme ça. Bon na ebi ke appel eza anonyme na kombo to bombi na elongi to bombi mais otala ka théâtre. Natala théâtre papa. Ndeko Buibui na ndeko Aïda yo sepela mingi na nani? Buibui papa. Souvenir nini ya théâtre nini ya Buibui yo tala penza oyo soko raisonner ngo pena okoya. Papa na ko raisonner ngo parce que c'est belé donc c'est belé na ko tanga ngo teza penza belé donc na sepela ni aza fani mo na linga mingi.
Ouais, il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling na cadre idéologie. Voici yo. Magnifico, fantastico, esthético, chic men na ebike bino moko botali ba image. Bino moko bola bolandi. Na ebike bande kona biso ba sepelisa biso makasi ta ontala ba théâtre na bango. Et ça la biso pe bien tant otala tout soutenir bango. Na ebike bomoni bande ko ndenge bazolo ba cela veut dire mutu na mutu a yebi souvenir oyo et ça ils a katinaye. Vraiment na pesi bino nyonso merci ba tu bo répondre na ba question et puis bino ba tu bozana bandaku émission na biso yango. Réaction na yo tokoye bango juste kaka na ba commentaire. S'il faut commenter, commentez pour et ça la biso lisusu kitoko. Lobby kuna petoré la bino ba numéro mususu. Donc comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. Ndeko na biso Bouiboui, merci place aux Ali. Ndeko na biso Aïda, merci place aux Ali. Ba abonné nyonso, ba internaute na biso nyonso. Merci bisika nyonso bozali. To pesi bino merci pour te bozaki patient vraiment écouter la émission na biso ya lelo. Na pesi mbote na Karine Caresse, Karine Lukombo à partir de Sikazali. Tozo bomba mboka na pesi mbote et pas y a bandeko nyonso na pesi le père spirituel nangai pasteur Jerry Mayuku, pasteur Jerry Mayuku, pasteur Jerry Mayuku wa les sponsors na ngamoko ye chante na pesi yombote na pesi pembote na bandeko nyonso o ba soutenir ye chante na pembeni 12 étoiles à partir de la France, Naomi Kayamwashi à partir de Sidaf, Grace Mbui Julia na pesi yombote Yannick Mushia na Sidaf na pesi base na nyonso ya Kishasa mbote bana nyonso ba soda na pesi bino mbote. Pour me contacter, c'est simplement simple. Il faut faire seulement plus 243 89 63 23 924. Plus 243 89 63 23 924. Na Facebook, Fabrice Satellite. Continuez toujours à suivre Couleur d'origine, notre chaîne de tous les jours. Na remercier l'équipe technique Nangai avec Moses et sans oublier mon cordon. Augustin Kaninda Motema ya maman Marie Moulanga papa na Augusto et puis baby G Love Gidor, sans oublier Enoch Kongolo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.